Yoko luka luka kakambongo bisenga sengela tango nyonso okanisinde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa bileka leka leka ya pamba bilalela lela ezangitina okanisinde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa mbwazali na makolo mine alandaka zela semoko kasi kasi yo makolo mibale kaka olingi banzela zomi kolingalinga mibali nyonso kobebisa nzoto pamba pamba okomi lokola Maman, la petite gâteau. Maman, il faut qu'on pourrait dire qu'on va passer par qui est là aussi. Lena. Hey, Yazwa. Depuis quand? Oh, troisième semaine. Comment le faire? Tu sais que moi, solo là, donc on va éviter. Yazwa. Bamakambo nazaki nango to père petit frère nanga nazo expliquer bango. Yaya les kakufeli boy bango bazo comprendre na bango te. Yango na sepela ki. Na vanda no ngamo ko na raisonner no mukie. Ah, izala tu. Donc il y a mes amis, il fait quand même aucune de vanda. Comment comme la wana? Yaya ko comprendre ngai te. Mais tout le monde a yazwa nengine biselo moko boy en tout cas comment ndozo kende comme ko ebisa ta mutu mote omoninga na king awa tinga moko motema na ngai ko sepele ko funga masona se satike na koma les no luka bango ça va na si ça va sala mo ba cha mike mike tout le monde na kata Helena Isali di susuni. Ikufi? Papi loko na bino yo bantu ya misumike baza kumema. Kolo mususu ila muki mas neti yanga yusumbi lakini ila muki malamu isali. Soko pula muki mabempi boy. Te mama so moni ndenge wana. Oluki mwana kaka akubongisi. Oyo kitoko mama zwi. Mama zwi pino butambula kabilo kitoko mama zwi te. Oyo mama zwi. Mama na kolukele mususu. Ade. Oyi bongi na ngai tangu naza kukenda ba conference naza kubeta pia. Pai bango bite kisasa balubande na bakongo mpi biloko malamu izadi. Oyu na kamati Nzambe pambula mwana mosi atuka. Na ndima kayo na oyu na luati izadi yo. Mama ngamutu na bianga kiyo mpono zo kumuna makambo za kuleka nzamba za kutuna ngai memen yo mindondo na tinda kiyo usadi na ngai kasi mpona nini ukomi boye ukomi kusala netu za kusala te malubila kayo mukulu mususu na parabolo parce que nani abumaki Yesu mama kaka moyekolo na ye Yudas muntu mabe Yudas wana soko putali malamu Yudas yango na mulongo ya batu ya Nzambi na kati ya Biblia ezalaki kaka ndeko ya Yesu me ateki ye
ndenge moko nayo tangu naza kuluba na palaboli bulanda kanga po bukukuzala mpina Yesu ya mwana mwasi me mwaye buyiba teke nde buzana nzambi na kati ya ndaku na bino kansi mwaye buyiba teke nde buzala kampina na Yesu na lubila kayo mukolo mususu nde nzamba za kutalisa ngane mubali no kukamata mwana muke nakosi olobaki na mama izala ki palaboli me nzambe za kulubana ngane mindondo na lubila kiyo nini muntu bukudia na yo mtakubuma yo mama linga kayo atamukete ipwingana kulubana yo verite asalini no. Mama linga kuma kubima nde na mubali na alinga ye moko mama alinga muta yebisa ge pinzambe atalisinga sikola kenda kinangu na palaboni na kanisa kike u comprendre nzoko mpi u comprendre te na kubumba te po ingeta mfumu nzambi na kulubana ngai nzambi ya mpungu na kuluba kimisa mama alinga musika na yo mpwadingi yo atamukete abima kana mubali na yo uyibi tere kuna mfumu akabola kina zamba sekuna mubali na yo asumili alinga nzamba wana isa ikumi ya ye ngana kuyukubumba te nazala complice ya malere ya muntu na kusala yango te asa muntu malamu mpona yo te mama asa muntu malamu te alinga vraiment mutu na considérer lokola ndeko nanga vraiment ko kusala ngali kamba boy mama ta yo moko azadi Judas na yo muntu na mutu nzamba sana mukila sana yo Judas na yo muna papa mna kati ya ndaku kaka likolo nzoka nde makamnyo sone zaka kalinga mutu za simana yango alinga mutu za ko kusala ngali kamba boy tukusala mabonde lipikuleka bongo ba ku continuer lisusu te zila na zwila yo mai wana na kuzwila yo usopango parasinyoso yo yebike bukenda na alinga kukutana na alinga te potango za kukutana ye akomi na domination za kuyuka zila na zwa mai zila na solo vraiment alinga ko kusala ngali kamba boy Judas na yo wenge yesu mtepa na okafa umela yananga soki ba enguna sala na posa omuna esala nga bien moite yango sa ba ndeka do soanga ile sita ngai maintenant omuna ka na chaleur moite so tiepe mo mingi na molunge tango otokele ipanza ni na komna na suka ya webike na sama mitu na zola na olamuka makambo ebisanga eza ya solo yo mona penda lena ana Kinshasa wenge ngana ebile na te na mona lena na misu nanga mibalo na bengi pe lena talinga inga yo za Kinshasa depuis mukoni na sina ye na sai mwa mikolo nga siko zovanda wapi azovanda pa camarade na yeso ki Janine batanga ni awana kini je vois banda ke ni classe nzela moko wana ye wana nde place azovanda azaka na bova wanda sika azovanda yebisa tala vanda lokuta modèle na yebeli mwa mwasi wana il faut ezala muke azolo moi pas camarade wana eza na ba prétexte pas camarade muke oyo kaka ti azolo kaka suka okoka sa ti kaka ye awa na lobi siko bon se bako tunda kala kati ndako ti wapi ngana ngai nasala nini bakolo ndeko nde bazoyoka na ngana zozala na oloba nini nasala nini ngweza mboka kuno bango ba okimaka ba yaka Kinshasa ni mboka pe beza malamu ezali kimi ezali biloko nyonso toliaka na Kinshasa kuna peza différence ya la kate mais moi na makamne so na yebisa na makala te poso na lobi yo ebi makala mata kita nyonso eloba makesala marapo na famille na amuna onka normal le vélo il faut beaucoup organiser pe beaucoup ko sa makambo ya minene pe po na bino na bana na bino famille ti wapi bozonga sima ngape ko mobala sa ko motinda mike ko mona na ndako ngape ko mona ngana sa ba shana moni to na oti kuna ba wax moko yeti ya kitoko mama ko me andete yo so ko standa ko koti sanoki Ikambe makala bandeko nae yango vuma na nyonso Janine fona zwaka musala poko vanda boy ezo servir ngana eloko te sikana wuti tala lelo d'une fona lukaka musala fona sala ba effort nzwaka musala Janine ngape no beta muti pe ba connaissance na ngai na lukelo musala po musala eza tata pe mama so moni mutu azoluka mutu azona musala usalinga sini mpona okoko vivre boye te no beta tata mutu na ba connaissance na ngai na lukelo musala po musala eza papa pe mama ya na nzani yini no bino ya Kinshasa penzo luka no ngai te ya na ngai aussi poni paso eza pa nanga bondi mango te
naloba nini nasala nini mpo bato bandima ngai botikaka navanda nanga nazala lese yalena elobi te ke soki bato nyonso oyo ozoloba bandimi yo te ngai mpe nakondima yo te wani yaya toyebi ke likambo ekomela ye biso mpasi ezosala ngai mpe eloko esanga mpasi oza na kishasa ngai leki no nayebi te mpo nini zongokabola famille ye makala alingi kokomprendre te kopesanga courage ndenge nini natelema awa nazonga kuna na ndako atanga na oloba moto moko azokipe ngai sikoyo na mingi oza na kishasa oyebi ke ya makala aza te ye makala aza na Arabie Saoudite akende ya mosala sikoyo soka ye ayokuta oza na kishasa aokomi na ndako nete esala ye no ndeni d'ailleurs nayebi so naza aomoni azwa kokutana kaka nakutanaki ne na wenzi ake deja kopanza sango amemi deja sango azwa saka na ngai eza kutu ko azwa te mutapanzi sango anda kobetela nde ya wenge nde ngande na yoki ndi yango naye koluka o awa na veni oyo aobetele lisolo poani ntongo nga nayebisi ye bomba koyebisa motu te ayo obetela wenge na sansi nini nga susi na nge eza naye kozwa nde tozonga nde oyepa yaya egenie bopesa na conseil te mpenza aye mpenza obombi ye mpenza awawa aza na famille eza nini lena kende kaka yaya tobanda okutana na biso ndono mpe naza na susi na yo olanda oti awa kende kaka yaya ngai alobi na ndimi yo yo kati bato nyonso so baboyi maloba oyo olobi nde esali bango nini mpe esali yo nini tozongisa makambo wana te totala no le présent oyo toza nango yaya s'il te plaît pardon tozonga nakende te Mama Re, Boli, obela nini? Olingi nini? Nasala nini? Yo penza yo kaka yo alinga. Okay, osala ngali kama modelo. Église ngo yo memaki nga ezalaki pona bongo. Nasani. Ngasani. Yo kanisi nga na kotika na nguti wapi d'abord, utie pana nga. Yebaka bien ke ndako wana ato salindenge nini kotika kokota yango te. Nasani. Ozoyo. Okutika kokota na ndako na ngai te. Yo memi nga na église soit disant pour nga na résoudre ba problème ezala ndako na ngai o memi nga na église pour ya ko tourner na mbali nga ozo mbali nga nana biso makamo ndengo na kosimba ngate boli pardon kosimba ngate pardon yani boli pardon yo sozo kisinga boli ozo kisinga sikoyo ozo sepe boli nana biso makamo na fuka meta fuka na libanda boli sepeli na zala boli vraiment ngalinga na ko sala mo sinjo boli lelo zo boya lelo nga na simbo boli boli vraiment terme yango wana mosinzo oyo salingai ngai vraiment Seigneur nzambe na nguya boli yote kosimba ngai kupite kosimba boli ata pasi yango mibali bazangi na mokili yote mama oke uzokwedi aza mbali na yo mama ata yo moko aza mbali na yo boli mama boli na regretter boli est-ce que ozo raisonner regretter ozo kanisa raisonner parce que yo moko mutokenda ko yebisa mama ngodi ngai ekasi boli yo mutokenda oyebisa ye oyebisi ye ndenge basombeli yo sikolere mfumo apesi bamapango kuna na batere bapesi yo ngai yo ozwa na nsima na bolinga moto na ye na ndako koyebisa yo ndenge ni mama wana nde ninga netokamata ni boli 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 vraiment balobaka kaka ke muto akobomba yo kaka se oyo oliaka na ye boli yo nde muto obominga boli ngai te boli nanga alinga yo te jamais nga nakosala eloko mabe église omemaki ngai mpo osala nga ndenge wana boli merci na yo nga nazwi yo mpo tokende église mpo natala no nyonso ezoleka na kati ya ndako no estce nga nakosala mabe yebaka ke ngai nakotikala kolongwa ndako na ngai te mpo na yo ah oui me nga mpe nakosala mosinzo te boli nzambe na nguya quel bapaster quel baéglise mama yake okosela makambo minene nga mpe nake koyebisa ke nga na bima nakoedi seigneur nzambe yo ozopona epai yo ozokota te epai mama alokuta mais non mama na nga nzambe seigneur mais non boye te nga nake na koyedi nga madame lere yango oyo lokola toza kokenda na feti wana tubanda kotiaka masolo mpo yo ozalaka toza kotambula yo liboso nga na nsima ondire toyebani te ondire masolo esila bato basekaka biso na quartier nalobi nde naza mwasi na yo
na fete fo bayeba kinga sa yoza mobile na ngaka na sa masi ko fande sika moko papa tia kande masolo madame namuni tukeni papa pardon mama nyonso boyoki nde na explique bino po ezosala nga passe tala mama makambo mama wana ke kobote pa bolingo mama prophétesse wana kenga lelo penza nabengaka vieux kwedi nabengaka papa aza mobali ya camarade nanga motema lelo mpe nanga nakende kobima na ye vraiment ata nasi nakomi etula yango vomi na bando oteka nanga ata fufu kenda kende obima na mobali ya moninga wena ya mosinzo nga na boli eza teki ngai ne tokutana ngai ne tokutana na kananga tomesa na kananga nande baye kokutana bango na papa kwedi mama tala nga makambo na bino uyebiki nga muntu naza kukotila bino maya aza kulinga kutute kuyoka makambo dingomba na bino aza kumona ngo soki ndenge nini ngalubi tika madame ya sambila sikoyo ngai na kumi na to maya komi kusilika na ngai tala yo mutu za koloba tika bango basambila sikotala yonde motema ya papa maya papa sina zo benge papa kwedi po ela tebe totiaka ekombo mama linga na neso tu eso total ngo malamu mama mbiku de papa ko sambela ka yene mtache potopoto kata babala na bino ata bino moko na kendo bima na papa kwedi vraiment ata bino moko papa zulu tuka mbuta na yo pe lisusu sikoyo bo confirmer nga ke makambo ngweza ya solo nga nazoye pa na yo po obongisela nga ta makambo mama boli mela maya pio mama pio po eza ya yo te lokole eza ya nga yanga lozo mekisa nga maya pio maya pio mama linga esi makambo nyonso mama du début à la fin eloko moko esa na kati na mama ezali te ye penza akende ko trahir nga na mobile na nga maboli na confirmer ngo maboli tala kosimba nonga tela sala biko simba ngati nyonso na mpamba kaka po makambo 10 na kofuka melanga pete na nzambe te kofuka mama na yebi lokute nzambe mama wana kosi makambo mama na ngai est-ce que lelo sozo bima na mobile ya bato okende lisuko yebisa mama na musala ata yo moko mbuta yezo lo bandenge wana makambo nyonso ya ndako na ngai ya yebi yango mangudi ya yebi yango ndenge est-ce que prophète ça ima kama mais wana na komika mbusu wa mwasi mama na sana ndoki mama eko pasa di mabote ya bato mabale ya bato ça va nyonso bokoluba eza kaka mpamba po makambo eza deja na tribunal bozela bazuzi basambisa soki maya ye azali mobali na ye soki ye azali mwasi ya maya tukuyebela nkuna papa yo lobela nano po yonde mobimba maya so salibo eza loko point d'interrogation ke na bimana pa loko na bimana na papa maya papa naza koluba nde zuzi nde azwi dossier wana akukata makambo papa kasi yonde sikoyo mobimba maya loba so lobite mbuta lokolo lobi ke c'est comme na tribunal et comme ka na tribunal na peser po bolingo tozwa batiaka ngo na balance bazo balancer boy telema tuke nzambe pasi tokenda biso papa periki pe ibungisaka yo tukenda tosa kobanga papa tokende ngapela longoli ka kitamba soki makambo mo ezaka ya donc église ipanzani kutu bazuzi nani bakatilika mute bomeli deja église naza bavérité mpo na église wana tokenda ilandalanda bikotakota Toutes les propositions sont bonnes. Mais n'oublie pas ce que je t'avais dit. Hein? Il faut être sous son toit. Paye-toi une parcelle et vous assurez votre famille, les enfants et tout. C'est ça. Merci. Envoyer la femme en Chine, c'est bon. Hein? Ok? Merci papa. Allez, merci beaucoup. Ça y est, ici. Ah, bon. Allez, sois sage. Hein? Ok, merci. oya sololaka na nzambe aza wapi beta nanu porte nakobeta te ayoki ye nde asololaka na nzambe abima nani kuna nani yaka yo nde osololaka na yesu yaka o
yaka yondo sula kana nzambe alobi nani yaka mi ulandinga ya ukukukanga ite mama yopo koko kanga ite uzadi ndoki toyokana uzadi ndoki ngana zada dikambura yo Pala mingi te. ngana utusila Mama prophétesse kangana munoko mama. Bono pomi moto. Oh sopi moto na kata sema bepo na nini mama? nani asupi moto nani asupi moto nalubi nini nalubi makambu izali ya solo muntu alubi na kinga izalike na kusili kabute yo bimana no yo tala nzambe kubuma yo nzambe kubuma yo tikala mama yo mto yese ngate ngai muntu nalubaki yo pina lubira ki yo bonga nalubaki na yo makambu tena kutuna ngana lubaki no makambu tena kutuna moto mama est-ce que moto lokwanga vraiment na Bonga mani ndenga kona kusamba na justice. Na lobino bonga makalibela. na kusambila nini Bonga makalibela. na kusambila nini ngai nalubaki na yo dokenda kuluba makambu yo mto yese ngake yabi makana mbali na ida kutu papa lobi ozongisa telefone yo na kusite nalobi nzoka yo plantaka yo kosanga omoni bwana nikupalante tali makambo bagunza mina kati kupala ngamuntu na pekisa no kupalante mais yo lobi osola kana yesu bulandinga bino moko busepeli nde bulote kitana bimabo Kala nga komiti kusama te. Komiti kusama te mama. Ndenge zali wana. ngai Bongisa maloba oyo kena kusamba. Kala mingi te konfuka sesa ko ya. ezala ka bo lubila bango mbi bakusamba na nzambi Yone muto bakusamba kusamba. na yesu mwana mwasi yelinga te il faut que révélation est-ce que révélation ni yozwa mama tuna bango na tukusamba pa ileta go yo mama na beta yo kubeta ngai te tala babali kulika kade ya nzambi kitila yo te kanda ya nini tukutela na leta Menteuse. ngai selite yo kutu na lola basi ya mwindu boye bakukota te nalubi basi ya mwindu lukula yo bakukota lola te kota leonda kotale kuna izadi ndaku na ngai ya yo izadi ya ngai malamu ngana beta yo ba vérité tokende kubetela kuna na leta ba église yambula kusoba mama tika ngai mangai te adinga sukudingi tobunda kota tobunda Ote adika bima. Ako sa raison bima ako sa raison. tika ngai na lubi Adinga tika ako sa raison mama. Ako sa raison adinga tika. Nenda kata makamwa. akandi yaka Adinga tika ako sa raison mama tika. Gai la ko lobela baba. Adinga tika. nakubunga alinga nakuya kubuma yo pambe nakuya kumema ngabu na leta bonga moke no samba kokosamba kambo na moni kumi mabempwa na ngai mwana mwasi nzutu makasi lokola mobadi boye nga nabundaka na molimo nabundaka na nzoto te oyo komi loko mosusu bandi kukuma mabi soki nazili awa kwa makambo ba namoni kubi likambo mosusu bana kokenda leta te buya kulandanga nakenda tribunal buyati bandoki okenya ngo wapi oya ngai problème nini Pardon, papa, Alexandre Nakin. Coco. Hein? Coco. Mais ngai na ponike ye banda kokenya Nano ponite oyebi ye. biloko aleki na ngai Papa, na uti ko koli na ngai uti na Arabie Saoudite mama tindi na yebi yo te koli na yo na ndenge ni. odi na Arabie Saoudite uti na Arabie Saoudite mama tindi nga koli yo. osala leki te Ye moko batinde. na tundu osala leki te C'est vrai que ya Coco. Papa kasiene na yo. Ya Coco. aye kozwa koli na ngai oya Coco. ntongo yayo eza mama ozala babritane no awawa mekana na poni te ye banda kokende na biloko pona yeyebi se valise wana ya nani oponi boya koko ene makambo ndeko na ye nde moto atindele yo soki olingi nini eza ya yo te Mbanda poni oyamba ngai ozopesa nga mboke bo omona ngai nekine ya koko ya koko te oseleki na yo ngaposwa bitabe tokoja ya koko ngi bana makambo no milangi bonya
meli avant toi yao. Minangi boni. Boye te changer. C'est mec yo kota comment on te maka libanda boye. Yo kota mo solo. Votre Lena. Lena. makambo depuis na yaki nalingi kotuna yo te. J'attendais le moment. Lena, je ne sais pas si tu peux m'expliquer comment tu peux aller, tu te permets d'aller habiter ailleurs. Et moi, ton grand frère, je suis vivant. Vous habitez ailleurs, avec les amis et une fille encore. C'est la légèreté, qu'est-ce que vous croyez? C'est la légèreté quand une fille habite avec son ami, en dehors, il y a mes parents. Lena, vous sukoba loba nini? Osakulukilanga makam. Je sais que manœuvre nous sous allez kosala wana et zaleka kapo ya Kinshasa. Et puis oye na ba condition moko je ne sais pas comment. Pour la nous coucou na société, il y a maman mondiale, coucou na société, il y a papa bébé mondial, coucou na société na bangote. Si qu'on a cher ma belle pour balobanine, que makala a ça occupé balekite. Ya. Premièrement, olimbisanga isona kendo vanda pa ba Janine. Ezaki na ndenge ya mabete. Na nyoso oesile koleka na mboka. Ya. Noko zaki na mabete ya. Kasi mwasi na oya sala ngai na Francis. Na explica kiyo ya yo linga kondimela ngai te. Française qui na typhoïde et katake michopo. Mais moi ça noko. Na mangudi balobi. Ezaki kindoki. Quoi? Oui yaya. Nga kanisa kende Français côté na sama belé. Nde na tikala ki. Makambo ko changer. Or e bakisa makili sus. Na âge nangan yaya. Mosa noko akanginga ndoki akenanga pa mangudi ba périge ngai pour kindoke longwa yaya. Écoutez Lena, ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Bako périge na maladie ni, na problème ni. Te yaya yebisa ngai. Non, je comprends. Yebisa nga ton tozaki bana mike, est-ce que biso tozaki bandoki? Ça va, Yoka, ça va, j'ai compris. Ça va. Makambo na sotango za ko sala bo yebisa ki noko yebi yango. Okozana eloko mutu azana dominer. Noko na goma mona ekaka lokola mwasa lati liputa. En réalité azana mobali kasi ki mobali netika la kaso moni alati pantalon. Ça va. Makambo na si ngamo ko na yebi ni na kusala. Oui. Bonjour. Ça va? Comment vous allez? Ça ne va pas, papa. Qu'est-ce qui ne va pas? Papa, nazoyi bate na sanine. Nazoyi bate. Ngamo na ndaku nanga nazo kokaso ata ko autorité ndaku nanga ite. Naza na kimia te. Ndeko ya makala o ya wana kokodioko. Ya na ya mema wana na mwasi na. Kimia ezalite. Kola mukatongo tipo kwa soka biata ndai na divan awa. Ako sale loko moko te kaka télécommande. Mwana kuta sana to simba ta télécommande wana te. Moi ko mbaba pa eza. Mais ça la katolinga kinewa. Papa, na mwana kwa yo so comprendre. Loko ya sala kateta nganda kuto to se privé na makamunyi so to tikele ndako. Papa ta yo moko, ata to okoyiko yebisa ta bima basa ndako akolinga te. Ba nkomoko. Makamba cuisine ye nyoso alinga kipe makamunyi nyoso na ndako. Siko nga musana ngai nini? Oui, moko mba na lubini. Alo bani.
makala lobaka eloko te papa nyonso bamata bakita babaluka ya monaka nyonso tout normal. Ce que Bali, famille Bali, comme on dit, donc toi tu n'as rien à dire là-bas. Il y a un d'accord bango. Continue le bande konayo. N'a pas besoin de combien? Il était combien ici? 7 personnes non? Mais qu'est-ce que tu décides? Au décider nisiko. Nana biro makambo ezokende. Pona sila na bandi ko longola kimia na ngai. Makambo ndenge ezokende papa. Na okanga biloko na ngai na eko vanda na zonga pala biso. C'est quoi ça? Ozonga pas quoi? Na si obala si okende c'est tout. Ozo ndoko moko wa te. Mbeto na china tumbango. OK. So ingi problème ndeba kende pa noko na yemaye na mboka kuna. Pose-lui les problèmes, il a trouvé solution kuna. Papa ozo si atana kepa noko maya ko lobanili. Akoloba ka omona ngo normal. Eza na kati ya famille omona ngo ka normal. Nazo pandela l'église bazo te atozo kende tozo yoka. Bazo le message ka servitude mutu mukono bongo. Yana yo na mboka yo ofandi si ozo pokola ye. Ya utaka mboka ila kabisoni. Aila kabso bikedi to mbisa okako ya pamba. Ayaka mobimane ndenga ya buta ane loni. Yeso mbali na yo alukile musala. Si aussi musala il sera obligé de partir avec son épouse et vous resterez libre. OK. Vous êtes africain. Il faut savoir protéger son mari. Nek ba yewa na ba pamba te bo ba vanda kawana. Il tara bango. Il est sur boy yo décision boy comment c'est pas problème musus. Moi il ne fait pas de problème. Et qui me ramène au ça le bien aussi fait manquer on est comporter bon comme moi qui est mon bon maman bon mon non na minene te mais ndenga zo sala ndenga sala kuna na mboka soki ya makala oko lobela ekoko tenga na lobela ya ekoko banda ye anda ko bébé izala te poni moyo bosani bizaleli ya makala ko banga baka ya makala so azo banga inga na lobela ye na lobela ekoko amwa mkita mkolo ana bana ngana ozela ka ya kokona mwasi ne bakwa na punanga ndena ko sala bango na bandi ba okima pona ngai en plus ya makala loka zaka miss blé azoza ka likambo ko ya loka nde Francis na kufaki non ya Francis koute ya Francis de leka ki ya makala na bisote pardon niveau ya makala o ya kokozo ya chacho ya toza na nga ko ya kabe AVC pe équipe na opete tout tozangi pe kam ezakate il faut te le biler makala na kokini na ko le biler makala na ndako ya ko ka ko kuta biso awa ko banga no tenga na kokini sabano ezakate na mapimbele te izo le kuto ki mo bali na mo service na soso ndi sama suko wa sila yango ko changer pourquoi mo supo quitter ko tata makoso chama makoso pe ko changer lokwa yango eza moto mo assez Légumes pétales, la main, il se roca. L'étranger qui a lui qui s'est congolais. Yaka wa. Yaka. Osoliaki. Ah? Osoliaki. Ay ay ay.
nalingaka solo mingi kisoso na kozonga lisusu mbanza ngungu te. Okolia te? Hein? Nalobi zwa sani toka biloko misuni bulabadi biloko oya oloba na condition bunga soko olia te etali yo. Oye bolamba yondo lambi oza 9 sur 10. Ça va, chérie? Ça va. Je pense que tout est OK. OK? Ça, je parce que je vais une surprise. C'est lui, ma fille, là. Oui? C'est lui. Vraiment comportement ya koko affiché etikuna tozolamba yango te ya koko lobana aseni aye sauvagement afungoli banzungu abandi kokota maboko bapesi lutu yango wana abandi kotoka ekweya lokuta atuki biloko nyonso te asangisi esika moko tala ndenge etondi supu ezosopa se moyo olobaki biloko eza ya bapaya bazouta Arabie Saoudite. tala semeka zwa yebisa ya leki na yo alata tokende na restaurant to na bapaya naza kobenga bango tout de suite tokende kolia na restaurant et surtout bolobela ya koko loko moko te bolobela loko moko te toyokani lobani mbango ya koko soko lobi olobi lisusu makambo lisusu Laissez tomber Banzela wana, laissez tomber Banzela wana, laissez tomber Ezaleli wana Na bondeli yo, na fukami ye Laissez tomber Banzela wana, laissez tomber Ezaleli wana Gome, il faut gommer Bafoti nyonso ya yo osala